oyo azalaka na groupe na ye ya boye, Belleville pa azalaka na groupe na ye ya boye, Sila azalaka na groupe na ye ya boye, Jérémy pa aza na oyo ya ye, mais soki ba oyo bazalaka na ba groupe wana te bakoki kotourner na bino te. Sincèrement tolingana nanu vrai, tozala vrai en nous, parce que soki biso na biso congolais tolingana te, est-ce que ivoirien akolinga yo? Est-ce que Camerounais ou Togolais a kolinga yo? Est-ce que Tanzanie a kolinga yo? Chiko Pululu akufaka bato ebele bapesaka ye ba suspension bapesaka ye mo Congo. Mais l'air aye kokufa, c'est là où les gens balakisaka solidarité na bango balakisaka bolingo nango. Mais l'air azaki vivant, vous n'avez pas montré cet amour là. Peut-être comme le monde ya ba ikiri, monde ya ba groupe. Soki groupe ya bakingani bana batanga groupe oyo baroyate soki ba oyo batambola na ba oyo baroyate soki oyo bazana na groupe onde ba jouer ka bango na bango, ce n'est pas bien. On doit être solidaire, on doit être un, on doit être vrai, on doit être seul. Net na yebi artiste mokolère Omar Kalamingi te dernièrement ba ote ko chaye, il fallait ba tourner théâtre morona Sila l'air ba chaye Omar atuni bango na rejouer mais na rejouer na nani ba bisa ko jouer na 7e bagarre. Omar ya boyi carrément, il était clair, il a dit s'il va jouer avec 7e bagarre à ko jouer te. Sincèrement to lingana na nous vrai, to za la vrai en nous, parce que soki biso na biso congolais to lingana te, est-ce que ivoirien a kolinga yo? Est-ce que Camerounais ou Togolais a kolinga yo? Est-ce que Tanzanie a kolinga yo? To lingana na nous, ce qui est sûr, to lingana na mode ya théâtre. Teresia na Doudou Soupu modéro aboti na filmoko ya groupe na ye, mais tisiko yo na on a eu vraiment information bien te motola aye ko sala théâtre na groupe na yo aye pona musala koluka ko sala passion o ya linga. Ce n'est pas dit que son moto ko sala théâtre na groupe na yo commissie mwasi na yo commissie likangu na yo modéro na filmoko ya groupe na ye. De l'autre côté eyenga pe na groupe na ye na Bénédicte Ilonga la sexy azape chroniqueuse ya internaute azape na zemi na minito il paraît à boti neti héritier Kapuka na Amida baza en couple bazobima or que Amida na héritier Kapuka za chef ya groupe Amida ya ko sala théâtre et héritier Kapuka eza kitoko te ba artiste bo edara baninga na bino ba collègue na bino ya service bo edara bango ko sala ra te ke nga simba mbongo na repesa été poza na groupe na biso te soki par exemple vieux Chocho ça a problème. Ah, héritier Kapuka aidé. Ceux qui peut-être héritier Kapuka ça a problème. Vieux Chocho aidé. Ceux qui peut-être Gino Sacré ça a problème. Vous êtes là pour éduquer la masse. Pourquoi ba président ba groupe Moussou ba sala ngote. Neti ba président Elomba ko azana temps au sala ngote. Neti ba président Massou moi ça temps au sala ngote. Mais oh ba artiste oh ba ye nouvelle génération oh bozana ba bilo ra bolingi fo bimana oh papa chaque Congo anda ko landela ba artiste belé ceux qui artiste ça na problème chaque Congo il était là ceux qui ba artiste bazo kendara ta kuna parce que papa chaque Congo depuis a kufi ça c'est la ceux qui deuxième mois ngo ceux qui troisième mois na matanga kokodioko chaque Congo mutatelemaki na matanga ya bato belé to monaki chaque Congo il était là même artiste comédien ou artiste musicien a confié chaque Congo azalaki wana tango bino na bino bolinga na raté bomi benga na ba artiste danger na ba artiste muke artiste muke azala raté ne azala raté si à Victoire Baginama pour l'initiative que ça dit ça mon réalisateur mon caméraman je salue mon prophète le prophète James Kawata l'homme de power l'homme de feu partout dans le monde. Abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne. Dans l'adoration et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié Bisso. Et aussi on a besoin de s'abonner massivement à la chaîne Bisso Moko. Nyon Suezali, mariage Ezali, tout ça là mariage, image tout ya mariage ainsi de suite, témoignage. Ils ont raté toujours témoignage Ezali, na mamba minene nzamba aussi la Bisso. Théâtre malonga, théâtre kitoko, star na biso tout lingaka. To retrouver bango
kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire star na biso nyonso. Il y a monde entier, anniversaire, aux anniversaire na yo, souhait, ainsi de suite, nyonso. Au bengaka numéro na biso, nyonso tozali et lubu, émission et lubu, bino moro tala bilo kitoko, nyonso et salemaka, bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc, nyonso eza awa polémique, hein, polémique toza awa chaîne eza kakamoko. Ba reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite. Tout ça là, ba reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe. Donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus. Bonjour très chers internautes, bienvenue à votre chaîne 12 disciples de Jésus officiel TV. À la présentation, c'est bien moi votre humble servante Sarah Matala, la colombienne de la presse congolaise. Bienvenue à cette émission, vous êtes nombreux à me suivre de part et d'autre. Abonnez-vous massivement à notre chaîne 12 disciples de Jésus officiel TV. Chaîne EP Sarah Makambu, chaîne EP Sarah Valeur. Yango place pour retrouver gag ya bien, émission ya bien, chroniqueuse il y a bien, chroniqueur il y a bien, initiative il y a nulle part ailleurs, toujours na 12 disciples de Jésus avec votre humble aimable servante Sarah Matala. Lelo na olobela likambu oyo ezo circuler to ezo lobama na Kinshasa. Théâtre congolais ekufi. Théâtre ezaya kokufa, théâtre ekufi. Artiste comédien bazo jouer les sous-soutés, oh bazaki plus célèbre, koti ndaku bazo jouer les sous-soutés, artiste otoye baki bon oh bande ko tourner bien, oh bande ko sala musala na bango bien, apparemment tournera les sous-soutés. Pourquoi boroko m'appelle neti ba Nigeria te, neti ba Camerounais te, neti ba Togolais te, neti ba Tanzanien te, tukutu ba esika. Sika mais bazana ba innovation, bazana ba théâtre ya bien, bazana ba nini ya bien, mais bino na biso awa tozo sala théâtre ya bien te. Oyo bazaki ko sala théâtre ya bien, na oyo ba ko sala ya bien te, bokomi ko bebisa. Pourquoi? Parce que théâtre, mode ya théâtre est commis mode ya groupe par groupe. Oyo azalaka na groupe na ye ya boye, Belleville azalaka na groupe na ye ya boye, Sila azalaka na groupe na ye ya boye, Jérémy paza na oyo ye, mais ceux qui oyo bazalaka na ba groupe wana te bakoki ko tourner na bino te. Neti na yebi artiste moko l'air Omar Kala mingi te dernièrement ote ko chaye, il fallait tourner théâtre moko na Sila. L'air cheye Omar atuni bango na rejouer mais na rejouer na nani, ba yebisi ko jouer na 7e bagarre. Omar ya boyi. Carrément, il était clair. Il a dit, s'il va jouer avec 7e bagarre, à jouer T. Ça montre quoi? Il y a une méchanceté. Il y a ça plus célèbre. Or que 7e bagarre, bazara artiste, comédienne, kala, salapé, dans la République, salate être bien. Aza parmi les meilleures actrices à l'époque. Dans le moment où à l'époque, 7e bagarre, domazé, hein? Tolingana nanu, sincèrement tolingana nanu vrai, tous à la vraie en nous. Parce que ceux qui biso na biso congolais tolingana était. Est-ce que ivoirien a kolingayo? Est-ce que camerounais ou togolais a kolingayo? Est-ce que tanzanien a kolingayo? Tolingana nanu, ce qui est sûr, tolingana na mode ya théâtre. Tomonaka chiko pululu akufaka, bato ebele bapesaka ye ba suspension, bapesaka ye mo Congo. Mais l'air a eko kufa. C'est là où les gens la kisaka solidarité na bango la kisaka bolingo nango. Mais là razaki vivant, vous avez pas montré cet amour là. Pour comprendre que bino na bino tozana mutema mabe, les artistes comédiens tozana méchanceté au boyina na bino na bino. Moi je sais pas pourquoi boyina naka. Na ebité boyina naka pona nini. Pour peut-être comme monde ya ba ikiri, monde ya ba groupe. Ceux qui groupe ya bakingani bana batanga groupe oyo baroyate, ceux qui ba oyo batambola na ba oyo baroyate, ceux qui oyo bazana na groupe onde ba jouer ka bango na bango. Ce n'est pas bien, on doit être solidaire, on doit être un, on doit être vrai, on doit être seul. Donc il y a peut-être conseil na ngana et puis na ko remarquer trop c'est trop ngana boy na ngana ba message na ba appel na ba nini makambo zo yinda pe zo lobama ebele Teresia na Doudou Soupou.
Modero abotina fimoko ya groupe nae mais tisiko na on a vu vraiment information bien té. Ezaki to côté mutu aye ko sala théâtre. Boko ba leader ya ba groupe théâtral boyo kanga. Mutu lera aye ko sala théâtre na groupe na yo aye pona musala koluka ko sala passion o ya lingaka. Ce n'est pas dit que son mutu aye ko sala théâtre na groupe na yo commissie mwasi na yo commissie likangu na yo pour fin de compte bobala na raté. Modero na fimoro ya groupe nae. De l'autre côté, eyenga pe na groupe nae na Bénédicte Ilonga. La sexy. Azape chroniqueuse ya internaute. Azape na zemi na minito il paraît à Boti. Babota na eyenga. Eyenga o ya théâtre aza leader ya groupe nae. Mobali ya Bénédicte Ilonga la sexy. Aza chroniqueuse azape na chaîne nae moko Ilonga TV. Na minito a Boti, baboti na yenga. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Yango monique bozo donc théâtre communauté lié moko boye ya kindumba. Lié moko boye batu bozo kosala buzoba na bango. Vous êtes là pour éduquer la masse. Les artistes comédiens ou comédiennes, vous êtes là pour éduquer la masse. Artiste aza mutu moro teya, faut à l'exemplaire. Parce que l'herbe jouaka, l'herbe sera ba gag, l'herbe sera ba nzonding, sera ba film o ezaka éducatif. Et ça n'est pas film o ezole kamikolo na maboke TV, akufa zonga, c'est un film éducatif. Oh comprendre. Bosala biloko o eze biloko ya bien. Ezate karato yo kake neti héritier kapuka na Amida, baza en couple, bazobima. Or que Amida na héritier kapuka Héritier Kapuka za chef ya groupe Amida yako sala théâtre et pe Héritier Kapuka eza kitoko te leur artiste aza na maladie c'est en ce moment il faut que sungaka artiste surtout les kambuya ya nani Bénédicte Ilonga na eyenga ngana trouvango eza étonnant comment eyenga ko bimana Bénédicte comment eyenga ko bimana Bénédicte nga ezokamusa nga po ezolekelanga. Et les Kelanga, en tout cas, la minute, moi, na soki na 2 mois, soki na 1 mois. Donc, ils ont Sony. Ils ont Sony vraiment. Héritier Kapuka na Teresa, héritier Kapuka na Amida, Teresa na Doudou Soupou. Donc, tout ça, les gars, comprendre. Le monde de théâtre, comme le monde, il y a poto, désordre. Tout le monde vivant, tout ça, batu, oyo, baza batu, ya bien, baza batu, ya bien, tout ça, on a écrit. Parce que ceux qui sont écrits, à chaque fois qu'ils sont écrits et qu'ils ont bien té. Mais ceux qui sont unis, ils ont la théâtre, ils ont la film bien, ils ont la gag bien, ils ont la film éducatif. Tu vois, l'herbe artiste baza vivant, ceux qui artistes ont un problème, artiste bon et d'arabaninga na bino, ba collègue na bino service bon et d'arabango. Kosala raté que nga simba mbongo na repesa été poza na groupe na biso te. Ceux qui mutu aza na problème bon aider. Ceux qui par exemple vieux chocho aza na problème. Ah, héritier Kapuka aider. Ceux qui peut-être héritier Kapuka aza na problème. Vieux chocho aider. Ceux qui peut-être Gino Sacré aza na problème. Vieux chocho peut aider. Ceux qui peut-être chroniqueuse moko azupe problème ba toi théâtre. Pour ba chroniqueuse na ba toi théâtre to tambola presque place moko. Et d'année tout lingana vivant et ça dit que ceux qui peut-être veut chocho sur maladie boé ndé comique bisoto ya na bisoté et comme yo bisoto aider na bisoté mais soka kufi ba émission et que zongi tous à la uni tous à la bien tous à la fort tous à la biloko bien wana ezaki juste moi remarque on a remarqué qui pendant temps on y sur l'équipe et puis ba leader ya ba théâtre botika ko bimana bato ba sala na ba groupe na bino. Côté. Vous êtes là pour éduquer la masse. Pourquoi ba président ba groupe musu ba sala ngote? Neti ba président Elomba ko azana ten au sala ngote. Neti ba président Masumu azana ten au sala ngote. Mais oh ba artiste oh ba nouvelle génération oh bozana ba bilo rabolingi faut bimana oh ce n'est pas bien, changez votre façon de faire les choses. Tout monde qui entre parenthèses dans fond la parenthèse moro o nazo kanga kala mingi te poto chité.
Papa Chaka Congo a un rôle de la artiste belé. Ceux qui artistes ont un problème. Chaka Congo, il était là, paix à son âme. Il était là pour soutenir, pour faire, apporter l'aide à l'artiste au bazar n'a pas problème. Ma koufi a tout le monde artiste est à mon côté, n'a habité. Ceux qui ont artiste bazo kendarata kuna parce que papa Chaka Congo depuis à koufi. Ça c'est la ce qui deuxième mois, yango ce qui troisième mois. Yango, il paraît bembenaye ko bima ceux qui les 16, je sais pas quelque chose moi bongo. Est-ce que l'artiste baza motivé? Toka ki a ça yo apesi azopesa mbongo ya kwa mbome ça muta pesa ki. Est-ce que c'est vrai? To éviter. Mais il était là à soutenir Namatanga Kokodioko, Chaka Congo Mutatelemaki, Namatanga Bato Belé, to monaki Chaka Congo, il était là. Même à artiste comédien ou artiste musicien à Koufi, Chaka Congo Azalaki Wana. Papa Oyo a sala monument ya Fikine, Chaka Congo, et Bemba Papa ne sala 3 mois à morgue. Chaka Congo, il était là dans le ministère, il y a art. Chaque jour en est qu'aucun kuna pour la délégation babi mi sebembe mais to moni awa papa Chaka Congo akufina mawa ba artiste boza pena mi tema mabe ba artiste congolais vous êtes des méchants à un point que na habité yango bino na bino bolinga na raté bo mi benga na ba artiste danger na ba artiste muke artiste muke azala raté en tout cas artiste muke na mune na azala raté. Donc mutu fur et à mesure musala na Jérémie ayaki awa Jérémie aïe tala lelo Jérémie tala lelo Jérémie parce que ni ana talent na ye amoni ofana na ba groupe abatu il est étouffé en tout cas tolingana aimons nous vivons c'est une bonne chose. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Je pourrais pas finir mon émission sans pourtant dire un grand merci à Victoire Baginama pour l'initiative et pourquoi pas Héritier Kapuka à Vieux Chocho, artiste complet. Viens à mon boyakati, futur canadien. Vieux Chocho, viens à mon boyakati. Et pourquoi pas aussi à Amida pour la boutique d'habillement. Et pourquoi pas à Hugues Sadissa, mon réalisateur, mon caméraman. Je salue mon prophète, le prophète James Kawata, l'homme de power, l'homme de feu, l'homme de Tikotak. Héritier Kapuka, mes condoléances à toi, mon frère, on est ensemble. La famille reste sacrée. Octave Bengo. Bengo Yaba Octave, que je salue en passant le papa de Jimo. Kevin Makaya, Closita Makaya, Annie Kizumu, camarade Nanga. Annie Kizumu. Partout dans le monde, abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne. Dans l'adoration et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié Bisso. Né au sein de Bisso, s'abonner massivement à la chaîne de Bisso Moko. Nyon Suezali, mariage Ezali. Tout ça là, mariage, image, tout y a mariage, ainsi de suite. Témoignage. Ils ont raté toujours témoignage Ezali. Namamba mine nzamba aussi la Bisso. Théâtre malonga, théâtre kitoko, star na biso tout lingaka. To retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire star na biso nyonso. Il y a monde entier, anniversaire, aux anniversaire na yo, souhait ainsi de suite nyonso. Au bengaka numéro na biso nyonso tozali et lubu, émission lubu, boyebi tala biloba kitoko nyonso esalemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc nyonso eza awa polémique balinga polémique toza awa chaîne eza kaka moko ba reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite tout ça là ba reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe donc nyonso ezali kaka na chaîne Bisso Moko Balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus.